na Mazembe, jeune frère Mazembe. Mazembe n'a pas si mboté, escalali, pour y aller na chanaye. Ah, jeune moi il me bien. Tu me pas ya na wengi pour ça de vanda. Na ba Emilia, na ba Fanel, Bombo Clat, Avimayo, Bimba Bango. Mais petit Mazembe, il a un truc particulier. Oui, ça rappelle, surtout ça n'est pas Dio qui n'a bien. Et on a pour la guier, Bimba quoi. Au comment musicien aimé liato au compagnie à Bango. Oh, musicien Moutalangate. Les lots ont évolué dans le groupe Nin, à Napoto. Na répondre à la question, na musicien média. Na osa musicien média. Jamais. Solution et amis. Et paye à Patrick Malois Vengi. Pompe funèbre. Global Service. Du jamais vu à Paris. PFGS. Pompe funèbre Global Service Val-de-Vione. Pour l'enterrement de vos proches, parents, amis et autres connaissances. À Paris, en France, la grande maison spécialisée Pompe funèbre Global Service s'occupe de tout. De la morgue, cortège, jusqu'à l'enterrement au cimetière partout en France, adressez-vous chez les pros. Au numéro 25 rue Léon, Paris 18e arrondissement, métro Château Rouge. Renseignements et informations. Demandez Patrick Malois Vengi au 01 44 92 82 85 ou au 06 52 56 67 16 ou encore au 07 83 99 58 93 double 033 à partir de l'étranger. Location des salles pour réception de la famille éprouvée. Pour la circonstance, divers autres services. Le rapatriement des corps à Kinshasa, en RDC et partout dans le monde. C'est l'affaire des pompes funèbres Global Service. S'occupe de tout. Inhumation, exhumation, pose de pierres tombales et crémation. Renseignez-vous rapidement à Paris et aussi à Kinshasa. Faites confiance toujours aux pompes funèbres Global Service. Merci Patrick Malois Vengi, le grand bosseur, le grand baobab. Toujours. Ce sont des œuvres. Des œuvres. Edino, yoza fin, mutaleki azate, oza suka, libulu zanga suka, mokako soa, kende, donc yo leki. Edino image, yo na osenga yo, chikote bango. Bonjour, bonsoir, nabandeko internet o balandaka biso, ezanga bongo molobeli na bino na eli susu na mayasika, pele tanfumu, nde na yebisaki bino, nazana nga atalaku, pele tanfumu atalaku na bino, lelo na ye. Tozolo bakaka na oyo bino bozolo bana biso o bozo komela biso. Merci na bandeko bazo komela biso. Merci na ba o bazo s'abonner. Topesi bino vraiment longo ni abo continuer ko s'abonner toujours na chaîne na biso Flair Monde HD. Na sima caméra na biso toza bongo na Dembo Embo. To alelo na invité na biso. To alelo na invité o bokomela ki biso to lukela bino ye to yamba na plateau to yambi etant que pele tanfumu atala kuna bino o mikola kangi Paris aina ba maya sika Gima Samba na ena mutu oyo otindaki to benga ye lelo azana plateau na biso iye kutu na oloba kombo na ete bino mboko mona ye gorge na ye mungongo na ye nde lobaka fumwa bandinga Emba Matsanga na kolela ekitinga na motema ebimi ebele ebongwani ekomi makila wana ekoluka liwa ya mwana motororo wana ekoluka liwa Erike Kenzo
Voilà ekoluka liwe bana dakacha. Pichuki pa tanji kulambana chiba chibasu. Oh, chantirait bien. Oh, trabette matarié. Non, mais d'accord, je le disais, moi, été parce que dans mon kili, nous avons donné étoile là. Nous avons Kabola, nous avons chance là. Place moi, nous avons dit, tant mieux pour nous là. Là, c'est pas la route où à la place où on a parce qu'il y a un peu ça honneur la mission bana yenge. Nous n'avons jamais jaloux là. Non, na betele maboku, na betele maboku. Ouais. Toti koyo ko lobby aza numéro 1. Bo pesa une pifo moi na mais tout monde a dit papa na bino Weranson, wala ki président na yo. Aloba ki Lacoste mutaza nime aza mwana liboso. Mwana liboso ana ezala faire to ezala Lacoste. Papa, moninga mwana na kolobela ngote. Batu bayebi quand on veut Salamaka, tout faire Azalaki des musiciens, il y a Wingé 4x4. Quand ils étaient ensemble, bah Wera, bah JB, bah Nani. Non, numéro 1, tu bien Nani. Faire tout la coste. Yom tient la place dans la masalangaï. Yom tozaki na kati na bango yebi. De voilà une polémique. On a vu que numéro 1 ça fait. Moi, je me suis affairé. Pour y Azara na Wingé. Déjà. Déjà la Wingé. Tant que mes amis de Salami, aïe, et puis chef de orchestre hier. Il y a le chef d'orchestre de Bissau. Donc, numéro 1, na Igmona Liboso, tout peut savoir affairé. Merci beaucoup, Balobi numéro 1, Zalaka Ferré. Ferré, numéro 1. Le succès à faire et pas Serge Mabiala et puis ça qui honneur. Merci beaucoup na Rocky Massamba da Silva, les millionnaires d'Angola. Wana zara numéro 1 Angola mtaleke na mbonga za la raté. Merci beaucoup toujours continuer mission na biso toujours tozana Serge Mabiala na sima caméra na biso ndeka na lobaka. Toana Dembo Embo ngai moko peleta mfumu etake atala kuna bino ma sikaye GT Babi Promo Nzale Serge Mabiala lobaki na yambela yo. Ye Serge Mabiala. Ouais. Comment on a le concert à faire ndenge betaki tout le monde avec ba collègue na yo na kati ya concert wana tout le monde qui ba auto tout le monde qui ba Jani tout le monde qui ba Fabrigas ba Eboa Lotte plaisir nous ezakini que plaisir absolu pour hier là chef d'orchestre la biso chef d'orchestre la biso il y a maison mère c'était ferré tant à pensionnaire tant à pensionnaire. Ah, ya, na bien, tant que masse na betaki. Au moment il va t'acacher la tête, va pas la guide. Bon, pourquoi pas? Mais c'est tous tenir les notes. Nous, on va les se soutenir quoi. Et on est ban na mai bayaki, ba chamo na mai poa. Ah. Te na nenga wenge. Pour na mona ko plaisir. Na mon toute la famille c'était réuni. Avec plaisir à trop. On a pas honneur. Mais au chai poa. Voilà. C'était bien, c'était bien. Est-ce que vous avez un qui fait ça plein wana? Ngana ina ondima parce que tout ce maman na vilanga mo ah Micho kutakinte vilanga Micho. Na lobela qui vient mo ve moni ndule oyo et au sala plein. Atoni ngapona nini? Na bité na nenga esprit ndule sebeta déjà. Pour peler ne toi boye dans le monde spirituel, dans le monde physique. Ça dit dans le monde spirituel, nous le savons tamaki. Surtout nous les bétami, plein salami, à talinga, à petit n'angolo, il m'a emboyo, qui a aussi la plein, on a mis aussi la plein. À tout n'importe quoi, nous voyons là. Parce que faire, à ça ni maman, musique il a ça là. Avec ta musique, bah bien, elle m'a bien. Donc carrément, faut ça la musique bien, faut ça la plein. Pour ça, ma œuvre représenter public. Voilà.
Funga Bandinga. Oui. Na musique, qui c'est ça là? Oh, attends, la musique était partout qui s'est allé. T'es na musique, na domaine où ça là. Partout qui s'est allé, papa. Même nous savons que journaliste, qui s'est allé, journaliste, na balle qui s'est allé, na bureau qui s'est allé, na Kindumba qui s'est allé, na domaine et tout qui s'est allé. Na domaine na yo ça là. Na musique yo bêta. Oui, qui s'est allé. Parce que na maison mère en tant que bozala tu as qui j'étais. Non. Ma bien là, est-ce que au leka na ba passation mon robot, il y a ba sacrifice. Té, tout est normal malembe. Ouais. En fait, qu'ici, nous sommes en Zambé. Zambé a qui s'est liboso. Roi des rois. Nganga banganga. Yende qui s'est liboso. Vous comprenez? Qui c'est là? Mais il y a un domaine tout qui s'est allé. Mais je crois la musique qui s'est liboso. Ils ont un travail. Répétition. Et le retour. Ce que tu as dans l'esprit. Ce que tu travailles trop. Qui s'est liboso? Vous avez pour s'habituer, qui c'est le monsieur? Voilà. Parce que dans la maison mère qui j'étais, tout ça pour yoka, okuna boba qui la mutu, okuna parce que mikolo leka qui tout le monde tout est comme animateur moko oyo azalaki na kati ya maison mère, alobi ke lobeso, alobi ke wera afongola lae akangaye. Ko kangawa nezaki ya nini? Na évité pour maison mère on peut série par série série par série. Biso par série biso y esprit de famille. Appelé. Tu appelles esprit de famille, esprit ya bondeko. On appelle na mona qui c'était. On appelle dire mata parler. Où est à la chose qui c'était. Kene la rapa pour que nous les bo la mayoyo, bo sur la bo awa, toujours les kasa au chala salo lemo té. En fait, na côté là été, Zambali Misala côté là été pour toi batamukili. Mais na mona qui c'était la maison mère. Na mona qui c'était. Viens alors je suis beaucoup travailler fort, la répétition, la nini. Ils ont qui c'était la répétition et bien de répétition pour avant la musala pour se donner quoi. Faut me payer ça la musala. Qui c'est le bosso yango wana? Ozomona. La bien appelé. Okoy ba no rien. Attention qui si et ça rien. Qui c'est ça la musala te? Faut boulot nanu, boulot ndé. Boulot. Qui c'est à boulot et ça qu'on se donner la peine, qu'on répétait, qu'on me paye ça. Et on est qui si? N'avez ma d'émotion dans ma belle. Voilà. Nana mima on a maison mère. Bon, on a maison mère dans mima ngate. Au côté maison mère ndé. Ah si, on t'a mima ngate. Ngamu en fait on rencontre ngana wera inde. Pour nga pendant que ta maison mère, tu travailles déjà na palais. Après temps vous pas zani. Donc la wera biga na petit mo ya ayembara bien. Ne la côté mouvement. Ozomona. Donc oui ba ngana wera ki tu mets ta concert mon boé na Safribat. Amaga pan. Je vais enlever les rideaux. Ngamuna luka wera. Namona ye balaka chiba pauvre senga na wera. Na ye bonjour. Bonjour venanga. Nga petit nous je m'abia là. Na mera wemba. Amona petit mot poli. Yema affaire yemanan. Na imbiti. Bibi yokanga na nzembelio pona lona kili kunzi nana koyampa mon pepe ya kaina ebukaki yango na kota tampungu pona récupérer yo
ngai komwana missioni nayebi pungu te atali wasenga senga pesi yango zoyemba bien mbala mo apesinga adresse pesi na ngai yaka na centre commercial navanda na avenue la forêt avant na avenue la forêt na makapa na centre commercial balaki avenue moko na papa wemba na mwa suka ye na mwa kati ozolanda na kepe donc du coup tobandi kotravaille na wera tatokami na wera wana mbala moti wana ava Pentagone tukangama ti na ndenge mvu epanzana naekuta mouvement donc moto amemanga o pit petit non moto amemanga te nga mona mimonise pa ya vie na nga de la forêt voilà kozala pembeni de la forêt otikala na basouvenir nini kozala pembeni de la forêt so ofandi pena lelo tali ngai Serge Mabiala fuma bandinga tebe souvenir à bien ali souvenir à bien ndenge boyokanga na badiske ndenge lolo yembinga na poto mpona wera son to basouvenir à bien ezali na bota bana na poto mpona wera donc ye pena na bokele loge tout du monde toute loge du monde entier azona ye quoi pili via banka mobali ya mampata papa na José Gladys nani oyo est-ce que bosi bosololi na yo bengaki na téléphone wana na vie na nga ata tosololi te to ayebi ki petit na nga Mabiala azali ayebi boti koyoka ye boti koyoka mongongo oyo non c'est un terrible bato bagarda mingongo na bango baza grand chanteur. Bonjour Fuma Bandinga. Bonjour Pelé Tanfumu. Bonjour Serge Mabiala. Ouais. Secret no ya mungongo ezani. Bon, c'est que ça les camo ya ko garder voix, ko éviter l'excès, ko za la bare pomingi, ko contrôler alimentation na yo. En tout cas pour nous garder voix yango na kaka. Ko za pela repos, ko la fola la mingi. Donc c'est que la voix yango na kaka quoi. Parce que mungongo nezo changer te. Ezaka na ba lignée wana kaka. Tezaka libonza mapesa biso likabonza mapesa faut soigner yango voilà pour garder qu'à voir musique outa nango wapi na famille bozaki na koko mama papa wazai koyemba non mais oui biso musique to na chorale biso ponga na père na ngai pasteur to kula na maloba nzambe donc musique to bana on na chorale na chorale na mwana muke na dirige la chorale donc en fait musique il va la chorale après chorale ils font les voix quoi tant balobaka musique ya nzambe na ya mokili pourquoi yo salaki ya nzambe te et tant que ozaki choriste déjà ouais bon c'est vrai il y avait la question moi bien la question bien ya nzambe tout ça là toujours nzambe même banze monanga so tali ba vuka na mingi comme ça mais toujours la kati mais néo lobby nzambe ntapesa voix wana futo embela kaye obligé même dans le studio tout ça zemo boué na masala ngai junior non junior nani ndeko ya bon bref tout ça zemo Junior Mounia tout ça na nzembo na nzambe na buloki na yimbe na nzambe nanga nzembo moko na pese pe libonza te nzambe fo yimbe la kaye po souffle tout ça nango eza yé déjà sur la muki eza grâce le foto yimbe la kaye obligé foto yimbe la kaye oyembi nzembo ngo eza un titre nini bon titre ezaka kumisa nkolo kutu nzembo yango esila nayebi te junior muna mpona azokumisa yango tosala clip na yango ebima wana mpe nakarangi na dédie
yango mpona nzambe na nga ndenge vie na nga Kester ayembela nzila velele quoi nga mpe na bula nayembela mpe nzambe na ngai donc voilà jeza bien ezoke bien très bien kitoko fuma bandinga lelo na kati ya poto oui okontinaka miziki to otika miziki oh nga na toujours musicien nasala toujours musique neti sikoyo na studio na préparé single mopo ekoma yango système basingle ka basingle récemment il y a 2 mois passés natobisa single mo boye titre nango toja basusi eza na batoile eza na ba réseaux sociaux sur YouTube Serge Babel okomona yango eza stratégie moko toadopte na producteur nanga tobimisaka moko producteur nanga ya mati ya prod habité mikolo oyo pardon fo bisaka moko po bato bazwaka ta ya kotala ya koyoka mpe po mona otya baalbum ebele banzembo ebele bato bayoka nzembo moko bede nzembo mais oke nzembo moko bato bakotala mpe bakoyoka yango en tout cas stratégie wana ekende bien nzembo na ngai ekende ba 100 000 ekeke vie presque ba 5 ekeke 1000 vie mais yo talama mpenza kwa etalama kotala oboye komona oboye ndenge ozoyemba na kati ya single yango ovitaki baningano bacollègue na yo oui toyembi na Mazembe jeune frère Mazembe napesi ye mbote esika zali po ye nasepela na champ na ye jeune mo ayembaka bien toyembaka na epai ya na wengi mposana tovanda na baemelia na bafanel bomboclate avimayo toyembaka na bango mais petit Mazembe il a un truc particulier oyo epesaka mpena surtout sani badio ekendaka bien yango naponaki ye toyemba na ye quoi okoma musicien emelia to okompagniaka bango oh musicien moto alaka te lelo ozo évolue na groupe nini na poto te na répondre na question na yo nga nakoma musicien emelia nga oza musicien emelia te jamais pour nini na ya poto moto amemaka na poto awa emelia te poto na ya eza voix na nga moto amemaka na poto donc pusana tovanda ezali cope ya emelia ye cope na ye mais loko toa musicien toa biso toyembaka tosangana toyembaka na biso tobetaka na biso eza lokola joueur soki osentraîne te talent ekitaka nga mpe na jeki bon ke nayembaka na nga tomona bamasana basangana bamasa ya quartier latin bamboshi bakusa basangana babetaka quartier latin biso mpe tojeki bon ke na ndenge ya wenge toki mpo osangana pourquoi pas tobetaka kiwenge na biso yango moni lokola cope yaki ya emelia apase ndeko na ye mabiala deuxième voix tozalaka toyembaka na biso mais kolobaki naza musicien na ye non toyembaka na biso kaka bozo évolue bien na ye tokende bien match ya bien parce que mabiala nayebi ke etalaka yo uti maison mère nayebi ke oza teti parce que kogere mutu lokola mabiala eza jete mais ndenge bozokumbela yango na wenge pusana tofanda est ce que ozosentir mpo na yo moko oza na kimia kuna bon moni wenge pusana tofanda yapena orchestre te eza ke tosanganaka tobetaka na biso ndeko na biso jonga apesa biso mwa esika tobetaka na biso jongo kula sali ya passant te
ça tu peux t'en aller sur quoi soit misère moto ça trop dire tout ça on a tu peux t'en aller sur ça les sanoté c'est que les sano pas de ça on a Mabia la fuma bandinga. Lelo tango talaka clan wenge. Ferré. Est-ce que vous savez là na succès à faire place à ça? Non mais faire non ba faire ali il y a le mwana liboso. Mwana liboso oyo to pesa mpifo. Oyo a pesa honneur. Ya biso ba na maison mère. Na sepelaka. Pour moni batu na mokili tu ko za tout ndenge mo te ndongo na étoile na ye ndongo pesa na sika na ye esika fera ali voilà c'est là avec tout l'exploit au sala ambassade à Betty ba francophonie avec premier musicien oyo ba yo zo na cara blindé ya bambila banda ma musique et banda ne salamate pour tellement plein fanatique donc bazolanda donc moto moi mai moto à danser mbila mona tout ce qui est artiste so ba yo joina donc non mais moi succès na o et ça la ko jalousie te jalousie succès à faire non même pas par contre ça a plaisir plaisir à danger. Est-ce qu'il y a ali longonia pensa. Tanga beta ki francophonie au benga qui est non la francophonie na benga été na benga ye na Piwe Ranson a na yo. Mais tout le monde le moni ba komi ko take na we Ranson. Ba komi ko cracher ba moya mabe ya kolobela mabe. Mais porte-parole ya maison mère Sankara de Kunta. Oh, tozai bazai ko benge yazaki alarme à maison mère. Au fini wera na tango na 12h juste na 12h 2 minutes alarme leli. Mais le lot mona alobe lo côté afandika nie. Et tant que bino ba musicien parce que Sankara a craché là tout le monde na yo moko y compris Serge Mabial. Mais le lot bazo finga Weranson. Tozo mona Sankara azolobe lo côté bino et tant que artiste. Il y a maison mère. Ezo mona bozo mona ngondeni. Bon, on a évité de répondre. Bon, on a un mouvement à l'on a kala. Tant on est dans la maison mère, Sankara, elle est petit avec la tata, Tamo Beach. Tata, je laisse la patient. Ah, passant quoi, je laisse la passant. Avec la Adolphe Dominguez, papa la Stéphane. Vous comprenez? Du coup, dans mon Sankara, comment on est moutou de la forêt. Na évité n'ayez ça la lobake. Il y a la porte-parole ya wera ya maison mérité. Nabi il comme non lobate po nazo maîtriser ma mona lobate to ba zwani na évité. Mais tant il y a lobake aza alarme Yawera. Donc du coup, tant qu'on a fini de la forêt, follow ba yango, follow ba. Poto moni, balobe so baloba, alobi. Batu tu balobaka, ya lobaka. Mais batu akingandi ba finga vie, ba kingandi wana banani wazo finga. Ya zo lobaka, tala no kulitsona ngai. Batu akingandi bazo finga master, ba pinga parovie, ya zo lobate. Bon, on a évité. Si on a pas masse, on a fallu. On a quand même un mongo. Quand même un mongo. Ah, qui va le coso. Soit le coso trop. Bah, mongo to liaka. Qui va le mongo to lia. Qui va le mongo to lia. Qui va le mongo to lia moto. Mongo to lia ngo. Et même la liwa. Keba Makuta Didi. Pourquoi yo tangika kombo ya fali ke azopesa Sankara mbongo? Mais babi
ce qui on doit toucher la wera il faut le bas mais pas de fin à vie ba misa ba ndeko to ba tu a fallu ba fin à venir de la forêt pourquoi tu le battre dans le beso le bas qui azam ta fallu après le beso pire mutu ya maison mère il y a contredisa à contredire même ngapé sakara alo belanga afinganga sakara afinganga afinga mtu tout ba fere ba la coste afinga ba memelia afinga ba Bill Clinton afinga mtu tout mais sikoyo fali alo belaet aloba moi kilokoso ya mabe. Merci beaucoup, toujours continuer toujours émission na biso. Merci beaucoup na bandeko na ngai o nyonso balandaka biso na Flair Monde HD. Toujours continuer toujours lelo na Serge Mabiala. Serge Mabiala. Oui. Combien de chansons na maison mère? Oh, na tika nzemo moko na maison mère. Titre nini? Bon, ngata na tika ki obela chango jugement dernier. Wilika ya okei mobembo. Yotikinga na ndako na yebi okozonga mosala na yo ezali lokola touriste lelo yo nakini lobi pe na poto yokokende motema moko beteke shushu ya bolingo azali se kozelanga nakobanga noki na yo kantsango mabe ebebisa ntima nakoma malheureuse. C'est mon la maison mère yangoana. Fuma Bandinga, grand chanteur. Sentir hein? Grâce Pemba. Grâce Pemba. Zoyoka. Grand chanteur Serge Mabiala. Meilleur vocal na la maison, meilleur vocal ni. Oh, faut aller belé hein. Mais vocal na nga Chantal da. Matsangana kolela kitinga na motema. Ebimi ebele ebongwani ekomi makila wana ekoluka liwa mwana motororo wana ekoluka liwa Eric Kenzo wana ekoluka liwa bana krakata pichuki pa janjikula bana chibasu oh chantire bien oh trabete matarie. Fuma Bandinga. Pour mais vocal ya ngwana po ya vocal le buso na sana na rumba quoi. Fuma Bandinga. Talo excusez bande. Na mona ki on a concert moko ya ndekono ya Wenge Musica toujours ya Manda chante. Manda olela. Abi Serge Mabiala. Tokoki ko kende Congo te eyembele ya boye. Pourquoi Manda zai ko adorer ndonga linga ki obongo? Yona Manda de Sibo Yemba déjà? Non mais Manda, en fait Manda a un grand chanteur déjà. La PC Belo Jinae, c'est un grand chanteur. Omoni tout Alingara et le est bien. Bon chanteur, il faut toujours bon chanteur. Mais tu vas éviter ngai avant la maison mère. Sorry. La gana c'est le monde à El Paris. Ah, on les gars El Paris. El Paris quoi. Ok. Mais après Simba la montée, le Manda, naba Marie Paul, bah qui Mabiala. Pour te mettre des pictures, te mettre na El Paris. Le Manda il déjà qui couteau. Je me suis trouvé dans la vie dans Marie Paul là yo na le takata yo ça mi c'est El Paris on va venir le bagage. Eh bien mais après ce qui s'est passé voilà le monde a déjà non mais jour où on a dans mon monde ayaki dernier concert na yala ki oyo Vero Mango avec Tsakiye na Files Mangoy Faïk Nazala venangai ma vouloir de Paris voulez ma vouloir de Paris eh bien petit na ngane nini le loma na habitat
talaka mutu banda ye omoni ete to sala so nzela to peut-être surtout non ezana le pas sala te nakende na nga ndule ya manda nakendula manda wana banini bo excuse nga ye. Merci beaucoup na ba Obazolanda biso toza bongo toujours na Serge Mabiala Guy Massamba toujours toujours continuer service traiteur na biso toza bongo na Linel maman na Liliane et maman na Nene Mayo famille Mayo Kenda to pesi binombote Serge Mabiala toujours à pointe. Donc fait na banini ke venanga na ayo tout na concert Amanda na to na biso tatoke manda yoki Serge Mabiala dans la concert alors Serge Mabiala a muninga lisano a que ne bote foye maman dimi ne manda benga na podium to panzi teke to imba sunu to imba yiwana ningi mona maya lelaki fu mona maya pesa Valer manda pesa ngai Valer na honneur mona maya pesa ngai abi tala ba chanteur bango la deuxième voix bango ya solo manda pesa nga Valer na respect manda chante Valer wana ba apesa kio Emile apesa kwa ngote moni so toke de papa nga wa manda pesa nga Emile non manda chante pesa nga Emile to mona kio na kati ya ndule ya manda bozo sala ba acapella ya danger wana manda te manda chante moment to mona ki Emilia a continué na roi David Emilia mati podium yo cédé mbala moko podium mais entre temps Emilia manda chante ça kolinga yo kitati aboya ki pena yo kita na podium aboyi ko aboyi pena na boya ki yo kita mais to mona ka direct tant kaka Emilia mati yo mba moko o quitter podium te na quitter podium parce que o cédé micro na mona bandeko babengi mona mai ayemba na tiki bango bayemba na bango akoti na équipe na ye bayemba na bango bayemba ngalo wana na to na oyemba yona kitela tiki na bango bandeko bayemba yayi na ndenge mabete Emile c'est mon frère la frère na ngai ndeko na ngai to betaka na esika moko ndeko na ngai na ko lobele mabe na télé te c'est vraiment mon frère Emile alias on comprend. Mais ça va massa ndule baye ba bengisi ya kota aya équipe ne mumba ngala to yemba déjà amna tikala mumba yemba na nenga mabete na nenga polémique te na nenga polémique au sepela na prestation na dernier concert Amanda makasi et puis et le pesa na plaisir honneur o manda pesa ngai honneur Babel Boukassa, Babel Boukassa, ayo lisilar, allez sur 200 balles, 200 sinon, 200 balles. Oh Babel, comment ça tu m'as bien pas allé bana pima me miliki. Abi, Babel c'est az la tourne ya. Babel paquet avant nae. Eta mona ma bon, na suka bon, boy maze mo tu sais koko madimba, il y avait dans de la forêt. Babel Boukassa pesa mbongo tolingana tosalisana tozali bata bekolo moko yawe batinda biso tolingana yawe pesa limbisani bango Gima Samba pesa mbongo madembo wapi mbongo mbongo émission na suka tokozwa mbongo tafumwe pesa na émission Babel Boukassa ye desamba la mvimba dio desamba la mbimba pour le monde on faut zala dessin mobimba 200 €. Bah tiens bapesi manda to bapesi manda bapesi ngai ngona yemba te kana zo yemba te ale singa na mone ba vena ngwa nchidi wa takito nani ko Mayasi Jasi Mayasi Jasi na mama Semas Mayasi te ngala ba Mayasi nanu ouais
j'ai sais mataki après bah 50 balles tout na podi mazu yango donc c'était bien au moins quand on vient parler moi 400 balles bana meli mili kitoko c'est ça ndule te que ndule mo soit lingte oyemba ba finir le bouton neti ba caler yo neti ba freiner yo est-ce que makambo na poto pesa la et ça là quand neti ba danger ça dit ngai pelé dans la banque ça rabatu ndenge mo buto ba ke na ko banga te to ko bangisa to bangisa rabatu parce que mungongo no danger vous comprenez te ça dit besoin na batu balingi to yemba balingi te mon bana ki yena mais monotonie frère monotonie dans la demande à jour là on pas teke mama ça au moins la lingi teke te manda chaboba manda chante et puis sur la grâce chanteur on a jalouté il y a un mutima na kana ya ngwana so la grâce chanteur on a naturel attends beaucoup ba esprit wana papa ba esprit wana papa mai so misile ba minzembo abone pas sortir voter mais non et si ba mi da ne peut ça on peut bien bon ti on ya boye abule te ki papa mba faut ka ta voter abone que non ne bo yembeli wana et ça nango bien bon ti on la bongo ça c'est qu'on appelle être naturel ba te ba bongo te. Bravo beaucoup na Manda chante to yambaki yo est-ce que ozali pe to ebike ozonga toujours na biso Serge Mabiala Manda leli abi Serge Mabiala to ki sasa to kende na biso ka ki sasa na mungongo za nango kitoko to zonga ouais ozonga ina Manda te poani bon Manda no nga ya tayo na zo nene Manda ina ndenge na ina misi mais asenga kiyo misi ba tambol ba timi ba misi du benda te ngana zo na mo porteur ngana zo na ngai moni ngai pelé j'ai toute ma famille ici na moi sina bana wa do fait vie na ngoma le kaminga na poto do so ki ne kin na ki ne kin na sala boulot et puis na zonga wa pour na comment revenir na poto mais par contre moi d'avoir na kin on prend là toi ne moti ya wana na kin aya sali boulot zone ngape no ki ne kin na sali boulot na zone koto yo ça soit te ce qui opportunité c'est na kinde to so musala mo mona ngina kin na sala na kin no kin na nga t'inquiète pas mais les gars pour la sentimate pour mettre benga mona nga na ziba pantalon be bilamba la kina sabata kin te no kinde ce qui musala au sala yali na kisala musala voilà mais vraiment toute ma vie comme na ngwa quoi. Merci beaucoup Serge Mabiala. Merci. Ngongo kitoko likabo nzamba pesa yo. Merci. Serge Mabiala. Lelo ozo préparé single na marché. Ouais. Ils en ont combien de chansons single na yo? Oh, déjà single na dire moko to story système ya sera moko parce que tu remarqué so bisa banzi mebele bato ba place tout ko ko ngote pour la travailler na monter na travailler na en fait producteur na ya mantia que je le salue à passant à Saint-Étienne donc tout la misalawana tout ça on a quoi oyembeli nani bon zimu na récemment même Alino Kalamba tokoyoka mwa muke bogar te ndomo na sone bimite ba ata bonne bimite na le bimite ya photo bombati comme na soko chité Serge Mabiala Tozeli deuxième volume ya Dynastie na chanson no ya kitoko o batu bazozela zéro échec sorti na ngo tozo yeba sous position ya Dynastie te est-ce que Zali to ezala raté bon te disque Zali tout cela ba mix
Salama, ma série Salama. Mais comme je suis dans le programme, je suis à Ferré. Je suis dans l'hôtel, il y a Idewana. Donc, il a pensé à nous, ma collègue Naé, tout le monde, parce qu'il n'est pas dans la producteur. En fait, nous, la disque, quand on est dans la maison de production, on va passer un programme qui joue tel boy et bimi. Tout c'est là, mais boulot ça bien. Vraiment, bandeko, boudingo, vous la calme. Bon, c'est pas là, vous savez, qui toko. Il y a JR, des estimations. Bébé, maman, t'as Kellen et Farel. Ah, ma voix de Paris. Apollinaire Bochabou. Papi, t'as dit la Mambo. Willy Kai, États-Unis d'Amérique. Vous allez la calme, hein. Boulot, karaté comme ça. Faut me dire qu'il y a toutes nos questions. Depuis aux autres problèmes, il y a mis. Na ba camarade na obozala na bango. Nani asungaka yo, nani aida yo. Na problème oyo zala na. Te, nga problème na ina ngo. Problème na ina ngo. En fait, na ina problème na cataracte. Oh, et quand négligence, tant que basalenga le cataracte na ligne la gauche, lisse à gauche. Négligence, qui l'hôpital négligence. Maman est affecté p à droite, lisse à droite. Mais la minute là, on va bien, basalenga d'opération. Tout le demi-sous, ça va. Là, il y a bien pourtant Kitoko. Tant que ça qui opération, ça qui peut découper, qui peut assister au opération pour te allons vite fait. Je ne mourrai pas. Mais tu me quittes. Bon, on a souvent. À part mon mina, on a souvent. Mon mina, on a souvent. Nasi Oka, Serge Mabiala au Sengakiyeyo. Grâce Pemba, Serge Mabiala au Sengakiyeyo. Mon cœur à moi, mon bébé à moi. Chira Moto. Toujours Manda. Yo ebi place to chaka yo. Fuma bandinga. Yo za chanteur, to sepelinde to monio. Ouais. Twando yambo toujours na émission na biso. Plaisir à toi. Twando yambo toujours na dembo imbo. Ouais. Programme na yo. Comme ça, ce programme, le Lopez à samedi, hein, et ça week-end. Hein. Non, mais le libre en tout cas. Tout le travail à Emilia, mais tout ça, on a le mois, tout cela, maman a parlé, tout cela. Pour mon amour, mon respect, mon sous-sous. On est-ce que tu as respect, ça là, respect la considération. Soit plus de respect, la considération, et ça sous motivation. Mais maintenant, on a un petit qui va monter. Les lois vont mettre à la Villeneuve-Georges. Non, Villeneuve-le-Roi. Bon, on va mettre à la Villeneuve-le-Roi. Les lois sont là, peut-être dans toute la boîte, c'est pas nini. Mais le lobby n'est pas un playback, mon lobby. Et ça va. Et ça n'a. Bon, après Villeneuve-Georges. Médon, hein? Après Villeneuve, Médon, hein? Elle a Médon. Il y a chassé Quim, on t'a dit un playback boana. Vraiment, bana Médon est belé. Lobby, playback pas, il y a chassé Quim. La mère Saradia, encadrement, il y a père, tout le monde a besoin de père qui toko. N'engezali. Serge Mabiala. Génération Nabino na Wingé. C'est aussi ça. Génération Nabino na Wingé. Vous avez ba grand chanteur. Mais là tout le monde a n'engé maison mère réseau kendeli. Ndé tout le monde a la lelo maison mère. Toujours est ba sous position à maison mère té. Parce que tout le monde a sous ba chanteur té n'engé bino bozalaki. Talibo Serge Mabiala, Talibo Ferre, Talibo JDT, Talibo Lacoste, Benissima Boy Adjani. Un grand chanteur de Bozalaki. Très bien. Donc, les musiciens, écoute, pourquoi il y a un système à 6 micros. Mais l'élo, la maison mère à l'élo, n'est pas kendeli. Les chanteurs bazati.
Pourquoi faillite ça bon la carte mouvement? Bon, aïe kolo baboye. Mais au maire tant qu'il y a mon la son azali. Mais au maire kufate pour y mon leader azali. Mais par contre c'est un abisso. C'est un combattant du Moyen-Orient. On était des combattants du Moyen-Orient. Nous sommes des stars de la vedette. C'est-à-dire stars de Moura, nous sommes des vedettes. Vous comprenez? Mais ce que par contre, on est battu star à tirer la star, mais la vedette va sauter. Moi, la maison mère, le vedette va sauter. Nous sommes des vedettes. Nous sommes même si la tête, on bête à nous les. Tout va bien. Zara série par série, ils m'ont vu me dire quoi, ils m'ont envoyé comme un boy. On comprend? Ah mais Zara les Kambouya va forcer, va mis sala, va chanter va prendre la maison mère, va mis sala. Mais c'est faut mis sala quoi. Faut qu'il y ait une émission, faut pas mon arayo dans la boîte, faut pas t'amarrer. Faut pas mis sala, pas mis sala, faut pas mis sala mon frère. Voilà. Merci beaucoup, Serge Mabiala. Je te remercie dans l'émission et de Toyambio. Merci. Au Pessibisope Maloba Kitoko, to fingi mutute. Non, non. Biso awa, to finga mutute, to ba polémique, to lobikara vérité. Invité na ngape alobi mabe ya mutute. Merci beaucoup na Remangol Multi Service, import export de Blaise Mangindu, patron des patrons, patron Blaise Mangindu Sali na kata Canada. Patron azala so afandi boy pele tanfumu atala kuna biso masika leka ozwa faut yemba ya Blaise Mangindu parce que ba na ngana pesa alobaki na pesa yo numéro na ye obenga Blaise Mangindu wana za na agence na kata Canada tiens le la pré Mangol le la pré de fum parce que azana posa na yo le la pré de fum alobi ngwana to sala na volonté na yo na service traiteur ya moi sinae. Ah ouais. Ouais, maman Linel de maman Liliane et maman de Nene. Ah kitoko. Famille Mayokenda. Na pesibino mbote ya trop na kati partout bozali. Na pesibino basalam, na pesibino partout. Na pesibino Esther, mère double na kati Allemagne, vraie chérie. Toujours moi ça tindela nga ba ombia chaque jour. Na pesi mbote Nancy Yoka. Yo ebika. Joyeux anniversaire à toi, la patronne États-Unis. R9, Renate 91. Joyeux anniversaire à toi, Isaki Journayo. Je souhaite un joyeux anniversaire, la patronne États-Unis, Renate 91. Merci beaucoup na bandeko balandi biso, merci beaucoup na grand frère Nangai. Oyo na boss na été Astro. Guy Massamba, directeur officiel ya Katia Masolo na biso, c'est Guy Massamba ya Dembo. Place nyos boza so bomoni Guy Massamba, bon contacter Aza toujours na biso. Merci Rocky Massamba, la Silva Mutambongo, ou Aleki Mokilmo Malambongo. Merci beaucoup Tikibino, à la prochaine émission. Ciao ciao. Ciao ciao. Solution et amis. Et paye à Patrick Malois Vengi. Pompe funèbre. Global Service. Du jamais vu à Paris, PFGS, Pompe funèbre Global Service Val-de-Vion. Pour l'enterrement de vos proches, parents, amis et autres connaissances. À Paris, en France, la grande maison spécialisée, Pompe funèbre Global Service, s'occupe de tout. De la morgue, cortège, jusqu'à l'enterrement au cimetière partout en France, adressez-vous chez les pros. Au numéro 25 rue Léon, Paris 18e arrondissement, métro Château Rouge. Renseignements et informations. Demandez Patrick Malois Vengi au 01 44 92 82 85 ou au 06 52 56 67 16 ou encore au 07 83 99 58 93 0033 à partir de l'étranger. Location des salles pour réception de la famille éprouvée. Pour la circonstance, divers autres services. Le rapatriement des corps à Kinshasa, en RDC et partout dans le monde.
c'est l'affaire des pompes funèbres. Global Service s'occupe de tout. Inhumation, exhumation, pose de pierres tombales et crémation. Renseignez-vous rapidement à Paris et aussi à Kinshasa. Faites confiance toujours aux pompes funèbres Global Service. Merci Patrick Maloa-Vengui, le grand bosseur, le grand baobab. Toujours, ce sont des œuvres.